eza secret to bomba entre ngai na ye to yebisa mutu moko te nga pe nabeta ni na famille na nga ye pe abetela ni na famille na ye nakokoka te nakomi lokola nde naza na ngambu moko boye ya kobomba likamba monene boye mpo lokola esa kufi na ye me ye moti nde akufi akoti mabele ayebi ke Audrey aza mwana na ye te ayebi yango po ye mo nde mutu atindaka ngai yaka yebisa ke naza na nsemi ayebisanga ke tobomba secret wana famille na nde yeba te famille na ye pe yeba te tika na koloba na boye nanu nareji obuza motema mabe Maman. Olingo nanga ya Yesu. Olingo nanga ya Yesu. Eyebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu. Balukayo na ba jeune prière bakutana na yo Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. nautaki kosala annonce ke nakozala na Paris mpo na badelivance ya bato en privé nazalaki mpe na France bato ya ndenge na ndenge bayaki bato ya autiste babiki bato ya bablocage babiki bato ya bamaladi babiki bino moko botala batémoignage namonaki kaka na annonce ndenge alobaki ke nakozala na Paris donc lere namoni yango mpo nakendeke nanga baeglise moko nyonso tu lere suku nabayaka na nga basalaka na bango eloko moko na ngai te ezalaki ya privé nayeboye bayambi biso tovandi ale moko akotaka ngai ngonga na ngai koki na koti pe oyaki ndeni ntango waki liboso banotambola bien te nayaki na begi ndenge nalobaki mpe natambolaka nango ça fait déjà plusieurs années à peu près 12 ou 13 ans mais siko nazobima sa begi nawuti kutu toilette nake na begi te mpo na ndako na ngai moko nasimbaka bakiti mpo nakende na toilette baproblème donc bana na ya poto nazalaka na nga na esengo te nasepelaka te libala elengi te après badelivrance libala ekomi bien komi na esengo nakomi mutu na esengo me mobali nanga moko kutu nayinaki ye donc siko vraiment olingi ye makasi nalingi ye makasi bamvutema nyonso babwakelaki biso ekwei na mai ti sikoyo nabandaki kobwate me banda na ye awa lelo donc naza ate ndenge balobaki 2025 te yanga nayambi yango vraimen mpe nakangi yango baeglise mosusu okei bokutana meme na paster okomonake bazokambika yo okota te donc nabayela na ngai donc ya lelo na ye donc pa Moïse namonaka kaka na tele bapublicité donc toza na ye boye farafa donc asalimaka minene mpo na ngai gloire à Dieu ngai nayaki epai ya papa Moïse mpo na problème ya miso ndenge ekoma vraiment aveugle surtout côté à gauche nazali komona presque pas même lunette eza na degré makasi na nsima na délivrance namoni miso très bien même sans lunette nazomona liso ya gauche elengaki kufa naomona parfaitement nzambe papa Moïse azwa lokumu vraiment aza na nzambo ya solo kolo yesu apambola ye liso abakisa susungu ya ebele na kati na ye mo ezite te aza ya nzambe amen. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir.
Là, c'est beaucoup plus en profondeur, on va dire, par rapport à ce qu'on voit dans les églises, qu'on fait, ce qui se passe réellement. Et là, avec vous, c'est complètement à l'opposé. Là, c'est beaucoup plus profond, on va beaucoup plus loin. Est-ce que les prophéties c'était correct? Bien sûr. Et les délivrances c'était bien? Bien sûr. Et comment tu te sens après la délivrance? Non, je veux dire, je me sens bien, c'est bien, oui. Voilà, merci beaucoup à vous, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir accueilli ici, et je vous souhaite beaucoup de choses. Et j'espère que les gens viendront et comprendront l'importance de ce que vous faites. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koya te na ba délivrance eutai koleka bobanga te na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 9 avril pendant 10 jours nazoya lisusu na Paris na koyamba moto moko na moko en privé moto na moto akoleka na air na ye pe na jour na ye bobenga bopesa ba kombo na bino pour batia bino na liste ya délivrance. Contactez Mama Thérèse Matondo nazozela bino na moto. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote ba la ninyo subona daka biso na kati ya chaîne chez Bisso Télévision na émission oyo émission ya malamu émission ya Bravo Jésus nzambe alola mona papa mulabino en tout cas biso sobozali et puis na bandeko oyo boza ko s'abonner pour que to meka pe ko évoluer pour na musala oyo nzamba mona papa mulabino belé na bandeko ba prière pe pour na biso parce que ils ont musala spirituel des fois peut on attaque il obi vous devez prier les uns et les autres donc tous appels na besoin ba soutien na bino. Merci d'abandeko ya mboka osu Giseni je crois bato ba yebi na este obenga ki biso bobi ke malgré awa tozana bitumba me olanda la biso nzaba pamola bino nzaba pamola pe papa Chiki Mukadi est-ce que toute l'équipe na Cordon et les Lièges sans oublier notre DT Denis Monsolo et puis na sima caméra Tomoni papa na biso Zara nzamba mona pamola bino belé quand de baka chaque fois que non na sobo mona biso parce que ils arabato ba belenga la biso bazana besoin ba solution au problème. Tozana mama moko tozana a na kati ya plateau amemi problème na ya to mengo sola ngo kuna habiter moto sola ngo kuna ezate wali kango liboso ya plateau parce que il faut permettre yé to pesa ezali solution li kambo yo mbote mama mbote papa boni mama mwa muke mama komona mama Nadège mama Nadège matsa mungu mama Nadège mama Nadège ok mama to prier to sambeli nzambe ya makoki na nyos to pesi merci to tiki déroulement à notre émission ante sainte main cher Saint-Esprit to bingo au centre dans le nom de Jésus-Christ par la foi nous avons ainsi prié amen ok mama tozo kayo papa elo ememingawa nana problème ozo déranger nga makasi ezangisinga na kimia papa naza mama kati na libala mobali nanga auti okufa kala mingi te papa elo etopesanga mpasi nayebi te na famille wana na kobanda ndenge nini koexplike bango donc yango eloko ememinga awa na plateau mpo oyo tant toza mosala nzambe opesa biso conseil oyo oriente nga nde nini tokoki kosala nga na mwana na nga na tontine na ye papa problème eza wa mobali na nga tovandi na ye plus de 30 ans batron quelque abotaka te secret wana kanga moto ayebi yango papa même ata na famille na ye même ata na famille na nga moto ayebi yango aza te nayeba te mwana na nga na bando explike ndeni ke nayebisa ye ke paa bienvenu ata papa na ye te papa nga papa na totikaki kobota te papa bienvenu totikaki kobota te moto ayebi yango aza te même ata mwana ayebi eloko wana te mwana ayebi kaka papa bienvenu nde papa na ye ndenge na ndako bota te bo mokomoso avandisinga yabisinga ke maa Nadège soki ndenge nataka nazobota te na na bambongo na nga na na bosui lelo oyo soki nakufi na koremplace na bosui oyo esiloko nga nazobota te obotaka no nga nayebi yango bien kende kaka si il y a moyen okende koadopte mwana soki okoadopte mwana te ozwa ata zemi libanda obota mwana na akoma lokola mwana biso mibale première fois ntango alobi nanga likambo wana papa naboyaka nabi koma tokosa eloko monene boye na famille na yo na famille na nga un jour soki bayoki likambo ekezala ndenge nini deuxième fois susu aye koyebisanga likambo yango me natali nabi nga mpe naovanda na mobali oyo tovandi mpe bana ebele
tozobota na ye te nga nazanga na problème te ye mtaza na problème lokola benanga ke si nakozwa mobali nabota na ye problème eza te nde esali ke un jour na bandeki kokende wenzi nakutani na mwa mobali mo totanga na ye apesinga mpe banimero topesa biso banimero esili mpe ntango mpe nazongi ndako nabosana na ngai mpe nabosana ngaki bapesa yanga nimero bobi nabosani mpo na ndako kuta nsuna mwa mbalango te eyesaki discussion nga na pa bienveni vers ba 20h toke 21h tant todiscute vraiment makasi eswali ke nabima na kanda nabimi na balabala nakokende na raison ngabi te avant nabima na raison yeke tant todiscute bongo kende soko okende soko okepa bino kende vraiment fou boye nabi sava lokwa na raison yeke bapesanga deya numero nazwi numero nabimi na sac nakebenga garçon wana kende nakende kobenga ye nalala kuna donc nasala makambo wana na se akanda nakokai meme bakosala makambo ya bongo mpo nde bakolisinga na famille nakosala bongo te me nasalaki yango na se akanda viki ya tombo kaka makasi mikolo ngo todisturbe ma makasi ntango abengani nganga na bisava na kolakisa o nde nazwaki numero wana nake nabengi papa wana le nabengi papa wana nalala ape kuna naye kozonga après quelque temps bandeka kose sentir bien te non se sentir mal à l'aise na nzoto donc non se sentir donc nakomi kopona biloko kolia donc non se sentir ka bien te tant que moi singa bi oyo naomona so nzoto na ngai bien te fonaki hôpital ndele naye oki hôpital ke bayisinga ke naza nsemi kwaye ke ntango nakoyebisa mobali akosilika akotomboka akofandisa bafamille to ntina ndo eyebisi na yebi ke note soki akondima nga na zemi andi soki mpe akondima te akosambwisa nga na famille na nga na famille na ye problème eza te me isifi kaka ayebaki naza na zemi donc ayimo mpe bia bande kotinda nga isifi ayebaki naza na zemi nde nake koyina ye kobisi mobali asepela bisa problème te eza secret tobomba entre ngai na ye toyebisa moto moko te nga mpe nabeta nini na famille na nga ye mpe abetela nini na famille na ye ekana tobomba oka biso mibale lelo mwana aza na 25 ans papa bienvenu auti okufa nayebi te donc nakokoka te nakomi lokola nde naza na ngambu moko boye ya kobomba likambo monene boye mpo lokola esa kufi na ye lelo nga so mpe nakufi nayebi te mwana na donc bana oyo ya kobota papa wana mpe ido mwana fa mona papa na ye il faut yebake papa bienvenu aza papa na ye te il faut yebake papa oyo ayeba papa aboti ye siko nazoyeba même pas na kobanda koloba ngo ndeni ne pa mwana nga mobali oyo mwana nga ebida yake papa bienvenu azalaki papa na ye paster nayebi te likambo na koexplike ngo ndeni pa mwana nga mobali nayeba te na banda koloba ndenge nini na famille ya bienvenu na famille na nga moko soki bayoki likambo oyo donc nayebi te ekesala mwana na nga ndenge nini famille na bango bakoloba nini donc naboyi nakufa na fardo moko boye ya kobomba likambo oyo nga nayebi ke eza bongo te makilani eza makila ya famille wana te yango naboyi nakufa na likambo wana na motema na nga donc moni nayebi te soki bokobenga mwana na nga mobali mpo yebisa ye nayeba te monsoni mwana na nga kozala nango mpasi nini mwana na nga koyoka ekesala ye ndenge nini donc nazoyeba te papa na ngai nazoyeba te. Merci beaucoup maman. Olobi mobali wana nde nayoki ntango mobali no abiki obota bino mbaye bozwi ntango obota te nde esali ke bakokutana na le mesi ya question oyo azali papa ya mwana actuel quoi oyo mwana azali parce que papa bienvenu esakufi donc papa bienvenu ya mwana ye te papa na boboti na ye mwana banene relation ndenge nini mwana mobali na toboti ni mwana papa Feli tobandani relation aza mobali ye nde mutu adiriganga tobandani banda na ekole totangani classe totangani baklasse moko tozwi mpe badiplôme ye nde mutu adiriganga kutu na ye tongola deuxième tongola deya bazemi lokola ke namona ke na ye deya mpo avant nabalana na papa bienvenu tozalaka na toanda vivre mpe na ye ntango namoni ke papa bienvenu aye nde mutu azali na mbongo makoki ya kobalanga nde tobalanaki mais tobandaka na mpe na Monsieur Feli wana. Monsieur Feli.
Maman, est-ce que vous allez un peu clair parce que zo loba malam. Magro kotaki na ndako ya libala epa papa bienvenu. C'est bolingo na ya kala bozala toujours tout le temps kokutana komonana to okasaka ka mbala moko. Tuanda omonana te. Omonana te. Tuanda omonana te. Toyaki kokutana nde jour o apesanga numéro. Tuanda omonana te depuis na bai tuanda omonana te. Toyaki kokutana nde le jour o apesanga numéro. Nde tokutana na ye. OK. Ngeta boswe na papa ti bengani ozu numéro bengi ozu bolingo ya kala bosongisi yango et puis est-ce que maman nani est-ce que vous priera vraiment? Sambela. Bon, pourquoi pas même papa na fouaté que un jour nous avons reçu un menu peu beaucoup bota mais comme âge boyo connaître ça dit que ça la acte au bosali papa la sambela bien sûr mais ngaza ana te papa aucun ami ma papa na ba dimension ana non et puis nga pe na ta na idée pété qui non que la ko bima bongo et donc vu que yemo ni tande ko pousser nga. Moi, question, moi, curiosité, na tout na. Mukolo mo na bota mo kende pe d'église yo na papa, bozi pe mo nango. Papa te po benga papa na mama, yo po ye na mwana. Papa pe bienvenue ayi, ba pamboli pe ta ke papa tout ça là. Le roi père biologique il y a les garçons. Après c'est pour offrande. Après ça offrande, oui. OK. D'accord maman. Yango za besoin de sa famille a ko fardo anu ko kiso bomba ngote. Na ko kite papa. Et aussi mbate. Et l'on est indiki yo ah. Eza papa mwana mais c'est félé za besoin mwana na ye. Bon OK. Question moko elinga ka sikoyo neto solo là. Tant comme na zemi. Renobe te la monsieur Feli. Zemeza ye to garda ko bika zemeza ya. Le quoi papa antimaki zemi. Papa antimaki zemi abika botaka na ete azana posa mwana. La mona ke ne mwana pe ko yebisa monsieur Feli zate. Papa Feli ti le lo habite ke makilani za maboko na. Mwana ona bota na papa bienvenu aza mwana ya papa Feli. Papa Feli a yebelo ko ante ke mwana na za mwana ya yebite. OK. Mais papa Feli aza en vie? Aza en vie. Yepé abala déjà? Abala. Ah OK, d'accord. Merci beaucoup. Merci maman. Merci pour la sincérité na yo. Je crois c'est ça aussi les alliés il dit que la vérité blesse mais la vérité reste la vérité et tout ça là maman. Merci beaucoup. Merci bandi balandi. Je crois tolandi likambo eza likambo ya pasipe ya mawa. Ibabaka mutu ayebaka mwana ezaka mama. Yango même na kati ya Bible remarqué mkolo yo Isaac a eu la mingi kokende ko bénir mwana ya liboso Esaü comme maman yebaki prophétie maman abi non il pas molizaki à Jacob. Donc en réalité nous arabo bakbayebaka ba vrai père na biso za ba mama boti biso. Donc ton spot publicité pour na simana ngo tozo. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu baluka yo na bajeune prière bakutana na yo mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora au komikolo lopango. Ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit.
eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na ba numéro oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 pona ba terrain na biso eza ya kobangela te l'État ayebi pe ba chef coutumier bayebi yango et bongo na kati tozali pe na quartier commercial pe lisusu quartier oyo eza réservé pona mall na biso bana nyonso ya poto na bosani te tozali lisusu na ferme de la diaspora esika wapi tokoliaka biloko ya bio pe tokobomba biloko na biso malamu cité de la diaspora na biso ekutami na Kinkole na commune ya Nsele non loin ya aéroport international d'Enjili. Ah, cité de la diaspora RD Congo Kinkole Nsele. Maman Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba bokomisi biso bakolo lopango na lopete. Merci, bande voilà, dit tout dans le spot publicitaire. La bisso, quand on est dans un martelé sur Yacobo sa place, et puis, pour un orphelinat, bravo Jésus en avait 27 bis. Bon idée et collaboration vraiment Yacoba Mola Bandeko Nyos. Ok, je crois Bandeko, peut-être on l'a mis sur la katikati, donc maman, oui, elle est bisso awa, elle a un problème. Problème les amis. Problème les amis qui mwana wa boti, mwana na yi wa boti. Mwana okomoni nani? Audrey. Mwana wa boti Audrey, azali mwana ya papa bienvenue, papa bienvenue ya tuko tika biso, aza mwana ete. Parce que papa bienvenue anda ko bota te, de papa bienvenue ta tinda ki par Fox aluka ko bota libanda. Yepe mama, je retourne ki abimai na kanna ni ba discuter na papa. Et avant de discuter papa kutana ki de yana mobile ne mo ya kala, mais c'est Feli. Oui, bazani ya ko vivre na ya bazoka numéro tant ba na papa na sakanda ke ya ko benga monsieur Feli akala likuna azonga ba aboye parce que derrière monsieur Feli ba longa derrière deuxième moi bandi abani pezemi akabeteli papa c'est pela bi c'est que to garder en autre robetela mutu moko te et lelo papa bienvenue à la biso te sa kufari déjà et maman je sale ce qu'on passe vie aussi azo mona ndenge azo kendele et qui a regardé les camboza pe santé na été azo konda abia ko regarder les cambote il faut aibisa mona na epé aibisa ndekwa mobali na ye et puis to ebité est-ce que Robert la monsieur Félix est-ce que monsieur Fili yango est-ce que akondima ke mwana za mwana ye donc to eba kola na likamboyo vraiment nzambe asunga biso tozana place to kusukila l'état ko sala et puis ces mecs na ye eba qu'est-ce que obamba ko sala biso le c'est to aider c'est juste c'est quoi bomba abimisango maman oye a olingi to sani papa posa ngeza bobenga mwana ngo Audrey na tantine ebina po nanga moko na koka ko bet ko ebisa bango likambo te na ko ko lobate na mo antaninga obandela te dona yaki awa bobenga po ebisa bango problème avec proposer du noir. Est-ce que vous pensez que ça va créer des problèmes même là? Et vous avez bien d'habitude ça mobali ya kocho elo mwa mabe donc vous avez danger likambo te lelo après moi na koksi 25 ans ayo yeba ke non papa ya o aboko na papa na été mais azana papa ne mususu et puis famille ya ba bena mama bena oui bilo on y créer ozo créer danger likambo na d'abord ozo mona ngote papa je suis exact. Merci beaucoup Lokola. Choix exact. Tout ça les likambo ndenge invité. Tout ça la likambo ndenge invité. Donc ya on a prophéterie pour nini bo prophéterie pour non tout ça la ndenge invité ayeli ya ngona. Merci beaucoup. Bo côté la biso balobi mon année Audrey Akomi voilà. OK, merci beaucoup. Beauté. Et bonjour, ça va? Ah maman mais ça nini on va bien si on couille ka bon si on est à l'hôpital mais là se trouver ce que ça nini la TV Zoa qui te femme. Vous voyez pourquoi tu m'es
te atu la maman nanu akomi ande ni kasi so ofandi po benga bisina yete azan hôpital akoyi ka bongo à hôpital mais na kute a chaîne mon des chaînes isa ba caméra ba filmer Audrey parce que avec beaucoup de respect ça passe pas la paix vraiment na yo te maman faut expliquer comme ande ni yo so ki yo fandi na vo na bongo te est-ce que au moni batu mabe bazate yo place ofanda te parce que benga yete azan hôpital akoyi bon ça va akoyi te fanda kasi ay bisalo c'est comme ok vous êtes très colérique hein parce que on a dans salle benga yete mais akoyi te mo na zu moto mbango na ya boy mama ye osambela Seigneur totiki moment na sala boko na yo nayebi qu'il y a des choses mosusu des fois supporter en côté mais par l'aide du Saint-Esprit Dieu oza capable ya kosimba motema moto pe ya ko maîtriser nyonso na Yesu aussi amen maman je crois ton fils est là sana makasi ya koyebisa ye oyo ngai koyebisa na kati ya ndako obi okokate oza na biso yebisi awa et wana mais babengi deja tantine bena je crois na nzela azoya déjà mwa mbamu maman pome ya nini yango obenga mbangu na telefone jete koyi donc gravement malade koyi ka bongo en hôpital nga okutu on se retrouver na chaîne caméra ba mo filmer juste ya nini yango na comprendre des années tisiko c'est promesse ya ki obenga na ndako tosola ndako te faut toleka na TV on mo filmer biso donné na comprendre tisiko za nini yango maman pardon olimbisa ngai nde nabombela likambo banda baye ebele boye eloko ngai naye epai liboso ya paster natali kuta te bakamera teke na osambwa na mokili nandimi nasambwa na ngai mpo naboyi na ngai fardo naboyi na mikumba liboso ya nzambe eloko ngai abengelaki ayaka mpona koinforme oke nayebi ke esano mpasi te mais nalingaki oyeba vérité mpo komi de ya grand garçon vertongo ezalaka ke papa bienvenu oyebi ke ya papa no biologique ya papa no biologique te papa bienvenu te moto abotanga papa na yo azali pa feli Audrey, pardon-moi na ngai. Pardon-moi na ngai. Audrey, pardon, nayebi ke na opesa opasi. Nayebi ke na opesa opasi mwana ngai. Mama mbebisa mama olobelanga yango wana mpenza. Audrey, nayebi ke pa bienvenu alingaki yo makasi anda kozwa lokwa mwana ye. Me ye te moto abota yo. Même ata ye moko ndenge akufa yebi ke ye te moto abota yo. Ayebi yango. C'est vrai, mpenza olobela mama oloba pena yango wana pena ya pena vérité pena olobela yango. Audrey ezaki secret ya ngai na ye. Yo oyeba yango te. To anda obota te na papa na yo. Nga na anda obota mpo sina longwa na ngai de bazemi. Mais papa no moto ana problème ya kobota. Ye mo nde moto atindanga. Nasala na propre volonté na ngai te. Papa no moto atindanga. Papa na yo moko ye moko pa bienvenu. Oyo na obaki aza papa no te ye te moto abota yo. Papa bienvenu ya papa bota yo te. Papa bienvenu te moto abota yo Audrey. Audrey, papa no azali. Papa na okomoni papa feli, aza na bomoi. Mais papa na nga azali, papa na nga oyo nga yebi papa bienvenu. Oyo loba na papa na nga azali, oyo wana na yebi na tia oyeba ye kutu te. Papa nga yebi papa na nga biologique, papa bienvenu. Mais lelo oyo oyebisa nga te, papa bienvenu a papa na nga ite. Papa na nga siko aza wapi? Ya on a d'autres papa na azali. Nga mama na yo, papa na azali, papa feli, papa bienvenu te mutabota yo.
ye bango lelo pa bi kente mtaboto yo moni na benga ki pona ko bomba likambo te so déranger na makasi. Maman ngana ndima te. OK, maman, merci l'essentiel sur le qui nous au place orphan. Audrey. Quoi ça? Mutaye baka suksi ya mwana ezalaka maman. Oui que okoka ondima mote parce que ça passe. Nakukate donc tu avant le petit maman ebisa makambo donc ele kila makasi fort. Voilà. Ele kila makasi donc ya bombe bwa quitter maman a émission mais biso na pas les autres ça fort. Donc kutana ma famille papa Feli et puis d'abord tata moi si pas quoi c'est mec na yo ba biso sur sa côté ça commis azolata déjà bazo sala et pour akota awa je crois maman aux assassins webisa tata moi si to ba comment to sala ya ba ça na kimia vérité blessa mais c'est la vérité nous en a choix tes photos ça la hein ça na kimia mon frère ils ont makambo yaka makambo yaka na mon avis je crois faute d'habitude au petit ça parce que nous avons donné ça ma bongo dans après mystique hein bah a commis beaucoup de choses tata moi c'est rapidement beaucoup de choses ça na kimia hein papa ça na kimia c'est beaucoup de choses rapidement beaucoup de choses bande on est là au cas moi parce que ils a choc oyo ils une déco donc mbote maman bon vous bien kimia na molo tata la bonne ni tata soit quitte enfant maman na ngai papa na ngai oui maman natala te pona nini oyo mwana na ngai o semeki na ngai na deje siko nga na ibana ndako siko ba bengi nga na mwi ba caméra ba bloko bébé pona nini on en place enfant lokola oui bi de bilongi o sekela bilongi na déjà on place enfant s'il vous plaît maman olinga na kasi suka peli ko suka peli ya nini makamna na osala nazo kanga suki na tiki bakilia kuna na maison kasi toto bi maka une fois pour toto solelo mo mbamba boto kende so place enfant pardon vraiment merci plaît on a kanga suki tiko kanga suki na tiko kanga suki na zo peli ko timba mbongo ti papa na c'est un problème te OK yelo ka liboso na ko na ibisa yo oza mama za ko séante mama za ka fleuve océan de boya ka bêtise mais fleuve gardaka ba salité nyonso et vous appelez moi pas si ya ko digérer les cambo mais na les digérer ça peut aussi vous aider pour na makambo susu. Pourquoi non babongo parce que il y a makambo et koloba maawa melingi et kamusa yote mais par l'aide du Saint-Esprit vous avez une solution mais l'essentiel oyo kanano après solution to vous avons aussi Comment vous allez? OK comment vous allez je crois maman atuni biso pour mes années ni maman tuna pour mes années mais na moni réponse yo utakuna kwa mezake nanti bena ti navanda na ndiko na mobali na libala atika kubota te bobi nini babe vena atika kubota te babe vena ndo bota te yo Audrey osa ba jo to nino ya ba fete na ba solo papa na ngai oui maman yo muna ngali kambote maman est bon en tout cas na moni maman azai pe na mo trouble dès to me peut ko interroger tout na bi que non il a un problème azoko ko bango te yango obligé ki biso ke azana besoin lo bango boy parce que ao ko kate ndingo zoyoka ndinga pe na zoyoka toke non toke Fabi veni atika kubota te. Audrey ndata bada mwana Fabi veni te. Aza mwana nani? Audrey aza mwana ya Fabi. Mobalo tubanda otanga naye. Yeni mtabota Audrey. Nasala ngo pina poko volonté na ngati.
papa bienvenu mon tatinda ngai abiki kwa to azobota te na lupamba libanda tobota naye comme ça mwana nani manda azaloka mwana ya biso mibale yango monike lelo tozwaka nakenda kobota libanda nde tokoma kobokola Audrey mais motinda akufi akoti mabele ayebi ke Audrey aza mwana ye te ayebi yango po ye mo nde mutatinda ngai yaka ayebi seke naza na nsemi ayebisanga ke tobomba sekre wana fami na nde yeba te fami na ye mpe yeba te tika na koloba na oboyi nanu naleki oza motema mabe oza motema mabe mpe oza ndoki omoni ndenge grand frère nanga akufa bienvenu namoni ye moto obomisa ye akufa na cause na yo koma likambo monene boye okoko bomba yango boye mpe okobimisa na tv boye vraiment eza sens yo ndoki nasala yango te mpo nasambwisa omoni osala yango mpo osambwisa famille ya biso maman Maman, s'il vous plaît. Donne en place à vous faire. S'il vous plaît, maman. Tantine, c'est là où tu peux. Maman. Papa, on ta famille. Parce que vraiment, c'est que tu as la famille, la famille, dans les familles. C'est dans la télé, Abangaki par rapport parce que 18 ans t'as la moi c'est quoi mobile a couper c'est quoi biso to kondima ngo ndenge nini ke mwana oyo aza ya bienvenue te to kondima ngo ndenge nini parce que yemo mama zaliti aza envie à kufite aza envie mama nanga nzambe nanga yango moni banda ya bala yoko otikala ka munene ta ndako ta mkomote odalaka ya kaka nzano ozana makambo bomba na sanduku na kata mtema na yo ozamu mabe ezala bongo te poni na moboy mami je place pardon papa boyete nga ngo se to su amoni tito bima nga fona sala elo kama be non na yoka bo na yoka te poni na moboy pas que tu boy poni je en place je pardon vraiment yo sabaje kana na ngani no matsinga kana boy ezo mata to mata no sotelo na bani okokoya maman ça ce n'est pas une solution ya kozwa ya ko beta ya ko sala boy ya ko bako soki o sale mabe eza solution te solution o toto pesa biso lokola papa ya mwana o yazali biso to ko préférer parce que même papa ya mwana ngo o ya chaki ezem ayebi tepe ke tamba bimaka na ye ya kina na semna ayebi en pété ça dit un dossier moko eza tellement za mulai. Peut-être oh ils ont épisode A oh ils ont pas na biso. Peut-être on va encore commencer à quoi ya la poto yeba. Est-ce que mais si on va rouler à kondimae to pas on y mettre. Mais la loi juridique parlant na biso le quoi la papa c'est pour ta qu'ils aiment banda zem timo na koli. Azaka mwana biso. Azaka mwana biso. Azaka papa na te. Nandeni. Automatiquement azali mwana na bino. Mais biso to ko trancher à te. Biso to sali musa biso juste que oyeba que mwana oyo tata na ye nani biso to suki wana oyo tikali je crois là vous allez entre na bino na famille oyo des fois na ba ngona bité tata moi aussi c'est loyo ngana habité donc là ya bienvenue azate yo ndo représenter ya bienvenue habité pour na lelo et plutôt libérer na ba ndenge ndini bo possible na même en famille. Ozali kama koloba. Papa na ngai. Likambo eza koloba. Omoni mwana oyo aza mwana biso na biso. Omoni mbali oyo azoloba ke okolo mwa toyebi ete. Poko banda zeme banda. Grand frère na mtazo charge. Ti mwana bozo ti lelo comme na 25 aboye. Ayebi papa na eza bienvenue. Ozoyo makambo yo zoloba na ata na yebi ke mama de mtaye baka kolo mwana. Na ebeza bongo mais etali bisote makambo poto suki sango to suki sango boete il faut abenga famille na ye abengi na famille ya soja likangu no ya chaka zema trichaka na ndako libala comme ça la famille biso to vandi comme ça boto silisi makambo dans le calme boeka bo esila boete poni ngo boye merci beaucoup
je crois, conclusion c'est salami. Biso to sali par na biso, to suki awa. To goyeba suite nango sima nino basali. Parce que tata moi ça va biki qui pleut qui neige, moi na za moi na ba. Maman pa lo biki a okufa le kambo te, moi na za moi na bango te, tata moi na azali. Mais selon loi oya mboka na biso za la kake, soki moi chata zuize milibanda aina ngaza femme mariée na kati ya ndako. Moi na wana automatiquement eza ma kofite, eza ya papa ou eza na kati ya. Moi selon loi. Bon, baki osama mo famille, biso sema na biso, tikete yesu masia a pambola biso, mais suite to pesa bien. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Olingo nanga ya Yesu, olingo nanga ya Yesu, ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu. Baluka yo na bajane prière, bakutana na yo. Oh mon Dieu, ma femme dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marais. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bisso Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bisso Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poisson salé et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bisso Wendy, un grand marché proche de chez nous.